tulendele kutovuana sedeto wanzambe totata mwanda velela beto bana bakutukulombela bakafulu watusikidikisa tusamba ensamu za mfumo wetu Yesu Kristo yezola kwanza miwa seditu ye untradi ya mwanda velela bika kalanga yitu tuka kwa yelevu seye mwane mwanda velela amen. Na komba tata mwana pe tata molimo santo tolandaki mateyi na biso tata pasteur mutateyaki biso abandelaki na banzembo ya bayuda ake na mibeko mikanda na ye asuka toyoki tobomba tosalela mpe mokolo wana tobika tolandaki papa secrétaire tolandi mpe papa de la ville oyo ezali nyonso programme na biso na lingomba ya tata Simon Kimbangu tozali bacroyant makambo misato oyo batata batikelaki biso bolingo mibeko mpe misala kambo wana tobelaka ngo ntango nyonso ntina ezali biso tozali wana fo tosambelaka ntango nyonso mpe mabondeli ezalaka te makambo na biso nde yango wana na ntango ya pasi na ntango ya bisengo sala bapesa biso ya kosambela mipepe mabe elongo ekende mosika soki bazolakisa biso makambo totosa mpo batata kobanda moko ye moko nkolo Yesu alobelaka likambo oyo ekozala na 4e génération pasi ekozala papa Kimbangu mpe alobelaki yango pasi ekozala et surtout batata na biso baza kolobela ngo ntango nyonso Nzambe akoningisa mokili crise mpe ekozala na mokili mobimba et surtout makambo ya crise wana batata baza kolobela ngo ntango nyonso yango wana papa Mfumalo apesa biso libondeli ya le 6 avril makambo nyonso tozomona lelo eza na kati ya libondeli wana biso na lingomba toza bapaya te ndenge bazosenga biso mabondeli bondela tongo babondela bangonga soare na poko
nyonso wana ezali po ete Nzambe asalisa biso ayokela biso mawa ke crise ekozala na mokili mobimba komona ke na mokili na bino pasi ekoti tika na déplacer nakende mokili mosusu kuna mpe okokende okokutana bapasi yango kaka omona makanisi eyeli yo ozonga epai outaki po alobaki akoningisa mokili mobimba komona ke kuna bisengo ezali me okokutana na pasi partout okende bato nyonso baza kolela pasi yango batata babombaki makambo te na makambo ebanda koyela na biso awa na ntango wana ezaki Zaïre. Papa asengaka libondeli moko ya makasi na 92 le 9 février et lelo mpe tozali le 9 février tokolanda libondeli wana papa alobaki nini na kati nini ekosalama nini ekozala po ntango tokomi nango tosala ndenge nini me bapapa bakebisaka biso pamba te tozotinda mabondeli totika te biso mosala batikelaka biso yango wana Nkolo Yesu asalaka 33 ans 30 ans libre 3 ans ya mosala atiki biso soki totali libonde ya mfuma longo ya le 9 février 33 ans ekoki le 92 ti le mo ya lelo 33 ans ekoki elakisi ke Nzambe mutu ayebaka baprogramme nyonso oyo ekozala oyo ezali oyo ekosalama biso toza bapaya te soki bozali prêt botiela biso priere ya mfuma longo tolanda maloba eza na kati pasi ekoyela biso pasi ekozala yango tosengi papa elebe papa de Gaulle boya liboso soki bozolaka na badate wana bokomi batémoin boya liboso elekaka ndenge nini ezalaki nini mpona nini kambo wana esalamaki Onkumbi ya tata mwana mpe elimu santu le 9 février 1992 ya solo na tongo toyaki awa yo moko bengi biso nde toya kokutana na yo Nzambe na biso esika oyo ya solo bolingo na yo monene bana nayo bamonani bandimi na bango mbula makasi na mopepe na bozangi ya kulia na bozangi ya tranquille na bozangi ya makambo maso me bango bandimi ete tokei ndenge libengama na nkolo na biso esi epesama na biso malamu nde tokenda korépondre na invitation ya tata na biso solo omoni bokasi na bana na yo opesi biso programme ndenge tokosengela bolimbisi Nzambe tata Nzambe mwana Nzambe elimu santo tose toke kolela na mama azali na mawa pona nini bango miso na bango mafungwana
bazali kutala kampasi na muntu mwindo mukili mubimba kasi muntu nakososola pe azali na yango te bisi nyonso tokangami pelele na miyonolo ya satana mpamba te sito mesalaka abake kukudura biso nzila wana ndenge nini tokolongola biloko oyo tosi tomesene na yango lelo oyo mpasi esi eye afrike mobimba tozali na pasi esika ezali kimia ezali te ya solo tozwaka baindependance na biso eleki mbola 31 kasi tina mokolo malelo po ate tobénéficie indépendance na biso moyen ezali te mpo na nini ndenge tosi tolobi tosi tokangamaka na minyololo ya satana metata tala bana neyo ndenge bandimi kumpona ya solo mobimba na bango basi bapoli kasi bavandi na bango kaka mpo na nini bazali na yo elongo lokola bino bokosaka na bino te papa toyi malamu na ntango wana olinga koboma sodomu na gomora papa abraham apesaki akanisaki ete solo bato bazali akanisaka nde 5 kokumonana ya mitali moyen ezalaki te 50 ya mitali moyen ezalaki te 30 moyen ezalaka te 20 moyen ezalaki te pas même 10 pas même 5 mais moko kaka yo nzambe tata nkolo yezu elimu santu bobimisaka ye na famille na ye mama ndenge azalaki moto na bozwi moyen ezalaka te balobeli ekufa tala lisusu na nsima te me atali nsima banda mokolo wana tina mokolo malelo okendaka konda kokuta na ye azali esika wana mpo na nini atalaka nsima na mboka na biso na kisasa soko na mboka na biso na luanda soko na mboka na biso ya braza ata moko akokomonana te po ate owokela bana na yo mawa na pasi oyo bazali komonaka mpo na mbula mpo na botongi papa atadika momoko kokowola bana na yo mawa te mpo ate otyela biso kimia na kati na mokili mwa biso mokili moye mozali kado oyo nzambe opesi biso kasi kimia ezali te malamu nde tobomana na biso malamu nde tosala makambo oyo bakokosalama te ya solo takolela na bana ne otala nano mpasi bango bamoni banda tongo bayaki wana nzala na ndako mpe eloko ya kolia ezali te kasi bango bayaki na bango eske papa na kati na bana oyo totundi awa tondimi na biso kopola eske bana kitoko bazali te oyo baza kolelaka butu moi mpo totya kimia na kati na mokili mwa biso nzambe tata nkoli yezu elimu santu malgré mitima na biso makasi yo nde okobongolaka eloko mabe obongoli yango ekomi eloko ya kitoko mpo nini tu okamata na biso nkanda koleka papa okela bana na yo mawa tika te bakonzi na biso baoyo bandimi ete batambulisa mokili oyo batambulisa yango na solo na bookani na kobunda te na koteyama te mabe te na koswana te kasi bamoto oyo akamati likambo kitoko ati baetudi yango babimisi likambo kitoko mpo na nini na biso na kati na zaire mokili mwa yo bongo nde kobunda kaka mokolo na mokolo koswana kaka bele mokolo na mokolo mokolo makolo balikambo kitoko ezali te lobi okooka boye lobi okooka kuna boye lobi okooka kuna boye mawa esali biso ata mwana moko azali te na kati na bana oyo bazali komona kapasi na lere boye ebamosi mpe bazali na kati na bandako bazali komona kaka mpasi mpamba te bazali na mpasi bazwa mwa eloko bakolia bazwa mwa eloko oyo bakokopesa na yo bamosi bazali na yango te kasi baye kaka baye kopesa oyo ezalaki na bango na kati na ndako bongo tika bango na nzala nzambe tata nkolo yesu mosantu
ya solo tuso ibi pana makambo ibili mukil mobisu mukum telangana gouvernement nama parti politique nama parti yonso toyo nama ndenge bakani sinaka yango chia mwari kambuke toko na kati na bango papa ezangi yo eloko te ndenge tolobaki eloko ya mabe yo moto kubongola kango ikomi eloko ya kitoko sikasika wabisi yonso tozali kolinga changement esalama mais changement yango na kobunda na kobomana na kofingana nakanisi ezali changement ya kitoko te yango wana yo nzambe na biso bongisela biso po ete tokoma nzela polele ntango tosengaki indépendance tozalaki baparti ebele kasi mpona bobongisa mokili mo biso jwa bosomi ya solo tookanaka bele mongongo moko tozwaki indépendance elelo oyo soko totali le 24 avril 1990 epesamalaka discours ete malamu de changement ezala baparti ebimi kasi mpona nini baparti yango bookani bozali te papa teya bana na yo satana asalaka na ye motu te bana nyonso bazali kuna bazali bana na yo bazali kolinga ete mokili mokende liboso tika te tooka bele mongongo na yo tolela mpona peuple bazala tranquille allez très bien allez était très bien atambulile na butu alalile na ndako na ye moto akosala ye mabe azali te kasi na ntango oyo mpona nini tosengeli changement mpona nini changement yango te na kolukela yango mimi makambo ebele moyen alala na ndako na ye ezali te moyen mpe atambola librement ezali te ezala moko ezala butu bato tozali kobomana kaka yango wana tata nzambe toleli epai na yo katela biso likambo wana papa tika te bookani bozala na bato nyonso babengami ete batambolisa gouvernement batambolisa conférence nationale batambolisa makambo manso bele na bookani na kobunda te na koswana te teya bana na yo teya bana na yo teya bana na yo papa po ate biso basupe tosepela yo ozali nde tata na biso mabonga mazangi na biso bana te kasoko tokamatili biso kanda koleka moyen te pamba te makambo manso makobima na mokili oyo bato bandimi te kasi yo tata na biso ozali bongisela biso po ate mokili na biso totambulisa yango ndenge osengelaki tika te kimia na nkolo etambulisa baparti politique gouvernement na makambo manso ezangi nde tokozwa yango na ntina na bolingo na bino bele kimia na nkolo yomi na seko na njutu mpe na milimo na biso kimia na kati na mokili mwa biso banda le bas Zaïre, la ville de Kinshasa, le Bandundu, l'Équateur, le Haut-Zaïre, le Kivu na basubdivision nyonso tout le Shaba, le de Kasai oriental na occidental ezali mokili moko tika te bango nyonso tobutami na kati na mokili moye totambolisa mokili na biso olio tekena kokema nde esika bato mosusu baza kotyolaka biso yo kaka batela biso yo moto kobongolaka eloko mabe ebongisa yango kitoko makambo mpe mabongisami bele kimia na nkolo yomi na seko na njutu mpe na milimo na biso afrike mobimba tosengi yango kimia l'Europe, Amérique, Asie, na Océanie na komuna tata mwana pia Musantu. Amen. Ndenge tolandi oyo wana ezaki libondeli ndenge toji koloba nzambe ayebi oyo koya oyo ezali oyo kozala na libondeli na ye na suka lobi pa province nyonso kimi ezala ntango ezaki ntango ya président Mobutu na 92 le 9 février
yango tolobi lelo ekomi 33 ans biso tolobi nini tosala makasi na mabondeli kimia yango tolobi ete totika makambo mabe tosala makambo malamu po oyo mokili tozali Nzambe akanisela biso makambo mingi ya bilaka soki tobebisi ekozala biso pasi parce que ntango atiaki libondeli ye alobi makambo ebandi pasi eza koya nzala bitumba kufa kozala mingi atangaka yango na ntango wana to yango tolobi ete oyo nyonso balobaki na biso na 5 mois tokontinue kosalela yango totika nde mobulu boyokani kozala likambo na moto te tolona mpe tobokola wana nde tokolonga yango tobengi bapapa pasteur toyeba soki bozalaka bie bozalaka te po pesa biso likambo oyo kopesa biso makasi po tokontinue kosala mosala oyo batikeli biso merci. Na kombo na Nzambe tata mwana tata molio mon centre. Merci tata pe Nzambe na ngai. Papa Simon Kimbangu tiangani na ndengo pesi ngai to pesi biso maloba. Papa ya solo. Période wana esalaki période ya conférence nationale souveraine. Mobulo mozalaki makasi kobena na ndenge papa alobi yango na kati na mabondeli na ye. Mais nalingi na rappele nano kaka likambo moko c'est que libondeli wana ya le 9 février 1992 uti lelo esali 33 ans ndenge pe papa yo lobi Koloyus ministère ne esalaki 33 ans. Mais de 1959, papa Diangue na sali remise reprise na maman Mwilu. Akamati mokumbati toye kokoma na 1992 wana 33 ans. Salaki pe 33 ans. Likambo na Nzambe oyo ezalaka yango mpe ezali kaka koluka na nzela kaka ndenge wana. Mais papa soki nakoki kozwa likambo moko ntango papa Diangue nasalaki accident mama Mwilu akendaki kotala papa Diangue kuna na Kinshasa. Tango papa Diangue amoni mama Mwilu alinga fukama liboso na mama ndenge yango nde ezalaki ezaleli na bango. Mama Mwilu alobi Diangue Joseph mwana na ngai tika kosalela mama na yo boye kasi makambo nyonso to ya tata na yo ezali na yo. Tata na yo asepesi yo nyonso to ya tata na yo ezali epai na yo. Ngai nde mama na yo esengeli na fukama liboso na yo yo kokofukama lisusu liboso na ngai te. Batata ba mama bandeko botala nano degré ya botosi ya komikitisa ya bonkonde na vrai lingala bonkonde likambo na tata Nzambe ezali ndenge biso tozali kokanisela yango te. Totala nano degré ya mama Mwilu. Et
ntango toye kokoma le 5 décembre l'an 2000 papa Dialonga na kiangani na kati na Kilombo akamati makambo nyonso to mbwala nyonso to apesi yango ezala kaka na moto moko bapesaka apesi yango na papa Simon Kimbangu Kiangani papa libisa ngai nasalela mwa rappel wana abakisi boye banda lelo yokomi tata ngai nakomi mwana tala nano degré ya bonkonde tala nano papa Dialonga na Kiangani mfuma mbad kolo Yesu alobi banda lelo yokomi tata ngai nakomi mwana papa likambo ezali kosala biso pasi likambo na botosi likambo wana esengeli yango ekontinue oyo avandi na ngwende ya Davidi yene David oyo avandi na ngwende ya tata Kimbangu yene tata Kimbangu nasali kama kourbir wana mpona kosala kama introduction ya moke le 17 février 1991 tosalaki na Mbanza Ngungu mokolo wana papa Diangena mibimisaki polele penza alobaki manso ekangamaki na Mbanza Ngungu ekofongwama na Mbanza Ngungu alobi papa Kimbangu alobaki mondela kokende biso tokozwa indépendance biso tozwa indépendance alobaki solo maye kobakisa papa Kimbangu alobaki akobotama lisusu na 1918 est-ce que bino bokondimaka ete Kimbangu tata Kimbangu ngai nde tata Kimbangu bokondimaka yango ekomeli biso mpe likambo yango na mokolo mwa lelo papa Kimbangu alobaki na papa Diangenda mokolo nga na kokufa kati na bana basi na bino bisatu oyo akobota mwana mobali ngai nde wana na zongi le 12 octobre 1951 papa Mokonzi Abule papa Simon Kimbangu Kiangani abotami est-ce que biso tokondimaka na solo penza ete papa Simon Kimbangu Kiangani malgré Kiangani ebakisani yende papa Kimbangu oyo azalaka mpe azali mpe akozala est-ce que biso tokondimaka yango soko okei na musée otelemi kaka na porte ya musée okosima eloko moko te soko ndenge nini mondela bomisa mayele wana soki okomi kaka boye porte efongwami yango moko yo okoti mais soki porte efongwami te nakokota na musée seke courant ezali te okotelema kaka wana bakoloba contourner yaka kote oyo makambo nyonso ekangami kaka na likambo oyo est-ce que yo ndimi ete ye azali ye soko biso to ndimi ete ye azali ye porte efongwami yango moko automatiquement mobulu makambo nyonso ekoki kozala te parce que yo oyebi ete ye azali ye oyo azalaka ye nde azali kati na biso ya bomoi soko yo ndimeli kaka likambo ndenge wana porte efongwami yo koti ezali makambo akowelana te mais soko yo ndimi te porte ekangami yango moko automatiquement courant ezali te yango moko papa le 9 février 1992 wana natanga conférence kobenda na ezalaki makasi papa wayawa na ngai naoloba ngo ndire mai na miso mpo nazomona filme yango ndenge ezalaka papa wayawa na ngai totelemi liboso ya porte papa Diangenda ye atelemi liboso ya porte biso tofukami biso mibale liboso na ye
papa Diangenda biso mibale papa waya wazali suste akufa pe à son âme ngai kama tunatikali totoni papa yiki ozali na kati na mokili oyo makambo pe ya conférence nationale souveraine na makambo oyo nyonso to papa okosilisa yango te okosala nyonso osilisa yango te oka réponse ya papa Diangenda alobi bana na ngai bomoni soki kaka na ngai papa Diangenda ma conférence nationale oyo souveraine mais esalaki kaka une semaine mais esalaki nango kaka une semaine soki na ngai mais esalaki kaka une semaine mais makambo nyonso to esili tosengi boyebisa réconciliation et tout un nouveau départ ezalaki likama koumela kobenda na boyeboye te non tolingaki kotala tofongoli bible barua ya kala bazalaki kotambola nini bizaleli ya barua ya malamu yango na nde biso tokokamata ya mabe totiki ezala bagouvernement oyo batambolaki na kati na bible batambolaki ndenge nini nsima na yango oyo nyonso ya mabe oyo biso tozali kosala na mokolo mwa lelo tofukami tosengi bolembisi esili tosali réconciliation dans une semaine on a tout terminé et puis toki mais likambo mpasi papa ntango alobi ndenge wana atomboli maboko na ye je vois encore la scène na mboka oyo nani akoyokela ngai Diangenda asali kaka un pas en arrière azongi na chambre akangi porte papa waya wana ngai totikali liboso ya porte fermée tovandi te totelemi tokei na biso mokana na nzambe elobi na biso ete soki bokoyoka lisusu mongongo na tata molimo mosantu mbala oyo bokanga mitema te papa chambre wana kaka papa Diangenda na yo bolali na chambre wana na centre d'accueil na chenou da 3 olebisa ngai papa nakoki kobomba te parce que soko ozali témoin soko makambo bebi yo komi na mpasi chambre wana kaka papa Diangenda na yo bolali na chambre wana papa Mfuma Mbanza azwaki chambre ne mosusu ndenge obimisi yango 33 ans aujourd'hui libondeli yango biso toyoki porte wana ekangamaki ezali na moto mosusu te azali na nguya kofongola yango kaka yo moko nkoko ndenge tolobaka na ndenge ya biso bakongo nde mwana ya mibale porte wana ekangama yo kaka moto oza na nguya ya kofongola porte wana moto mosusu te echambre wana kaka bino mibale papa Diangenda na yo bolali na chambre wana kabino mibale boyebi makambo ezali na chambre wana kabino mibale papa mpona kosilisa papa nanzwa temps mingi te na histoire ya bokili bobimba oyo papa tomona likambo wana te RDC oyo papa Kimbangu avait été jugé et condamné à mort selon le droit ya colonie du Congo belge le 3 octobre 1921 il a été condamné à mort pour nakoloba ete mboka oyo Afrique qu'il reçoit indépendance condamné à mort le 3 octobre 1921
21, selon le droit de la colonie du Congo belge. Mais le 3 octobre 2011 à Mbanzangouna, et si qu'on va juger qui est, papa, c'est jamais. Nous avons jamais. Tout le monde a le colonel divisionnaire, il y a haute cour militaire. Après ce qu'il y a dans mon sous-souté, après si na yo, document, il y a révision, il y a jugement, il y a papa Kimbango. Après ça qui na yo, dans mon sous-souté. Tant moi après si na yo, Koula na likolo, au même moment, au même instant, il y a aussi ma document wana, demain il y a colonel, greffier en chef, il y a haute cour militaire, tant il y a aussi ma document wana, arc-en-ciel et salamina soleil, couronne et salamina soleil, et kangamanase et fongwamana nikolo. Et kangama ki dase et kangama ki na likolo et fongwa mi dase et fongwa mi na likolo ozu yango yo moto zwaki yango moto mususu te. Est-ce que c'est salama na kati ya mokili? Est-ce que histoire ya ndenge wana mokili? Je mets à défi quiconque peut me dire non papa lebe otanga ki te beaucoup boye tala yango oyo salama wapi. Pourquoi natango yo zali kozwa kaka acte ya révision ya jugement ya 1921 le 3 octobre à Mbanzangungu soleil couronne ebimi ozali mokonzi awa na sepe na likolo soki tokotosa yo soki tokondimela yo na etinda na yo ndenge ozali kotinda mabondeli ndenge yo ozali kotinda mabondeli ozali bolingo mibeko mpe misala soki tokumbami biso nyonso to boso bwa yo na kiti yembende wana kaka nde yo yango na rapele nakokai kokende soki papa otali likolo oyo boye okotala na système solaire. Lelo biso tozali koloba Yerusalem ya kala ezalaki na 9 montagnes entouraki yango. D'accord. Nkamba Yerusalem pe 9 montagnes ezali ko entourer yango. Mboka we ezali mboka na Nzambe. Et système solaire ezalaka 9 planètes Pluton baza koloba on planète naine et tout mais 9 p. Mercure, Vénus, Terre, Tokamata Saturne, Tokamata Neptune, Tokamata Nyosutuwana, 9, 8. Papa, planète Terre, Obisotozali, ezali na 3e position après Mercure, Vénus, Terre. Ndenge biso tolobi papa Kimbango papa Diangenda papa Simon Kimbango kiangani na 3e position yango ezali kaka na système moko système moko soleil et mabomba mi ya likolo mpe ya se nyonso to ezali kaka awa na mokili oyo ezali kaka awa na nkamba ezali kaka epai na yo papa 3e. Mercure, Vénus et puis Terre. Papa, makamuso c'est ça la émotion. Taka ndenge na pesi exemple. Soko toko tosa yo, toko bika.
soki tokotosa yo te passe kaka nde ya mwana. Le roi Akab, tango prophète Élisée a memeli basoda oyo bazalaki kobunisa Israël kuna na basyrien. Tango bamemi basoda wa Élisée a memi bango na cour ya roi Akab. Ya talakaka roi Akab amoni bango na tango bakoteli ye na mboka ne, et surtout dans son palais. Atuni Montuna. Bon, il y a Azali roi, Azali na état-major naïe, malgré ça, c'est un commando qui voulait venir prendre Élisée. Élisée a même bango na bonzameti kuna, tango akomi kuna, woka le roi Akab. Bonzambe koteli, atoni Élisée, tata nangai, nasala nini pona bato. C'est le prophète Élisée qui a donné la solution et la guerre était terminée. Toko traba détail wana te. Soki biso nyonso to toko sala na botosi wana na bonkonde wana papa likamo boye to sala ndenge nini oyo koloba. Ya mwana nde biso toko sa solution epe melo. Likamo nyonso ekangami kaka nesika wana papa. Tala likamo oyo tokei nango kamwa courbir muke. Il y a le 9 février 1992. Koloyeso 33 ans après, Atikimo apesi responsabilité na baye kolimpo ete ba mema sango malam. 33 ans après, papa Diangenda na 1990 ibaka ya sakokena naye. Apesi libondeli oyo. Et yompe 33 ans après, il y a moins au responsabilisé batangeli biso mikanawa, to sala na mabonde makasi bolingo bibeko pe misala. Soki tokotosa, toko sala bato na isengo na kimia. Toko sepela. Po tango na lobaka mikolo nyonso to que papa Simon Kimbangu Kiangane est la dernière chance de l'homme noir. Je suis prêt à défendre ça. Na blaga kate. Koyeba yo ezali likamo. Papa tango tozalaki na défense ya papa Zako otosoka salika malamu balobaka un intellectuel doit être de qualité pour un intellectuel, il doit être honnête et objectif. Tango batoni ma science, je ne me sens pas du côté parce qu'elle a eu son diplôme avec la plus grande distinction. Mais à l'obaki di kamo moko. Motuna wana n'a été professeur pour l'année na yela kiam. Et moi je m'attendais un peu à ça. Pourtant on va ça kolati so babato, on ça ko koma na babisika, il y a grade académique, c'est le grade le plus élevé en cursus universitaire. Mais batoni tango yo okokutana na nkoko na yo okolobela ye nini? Papa yo salaki na kata sale. Papa Zako alobi, oh, mais nkoko na ngai yo. Esika nga nazalaki ma ebibi nga na miso. Na bomoni. Soko biso nyonso to tokoki kosala. Porte kaka yango wana ndenge oyo ya mise wana. Soki tokondima ete yonde ye porte fongwami automatiquement à tous les niveaux. Nakomona tata mwana tata molio mon santo. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tolandi volet ya liboso la programme oyo tata mokonzi lingobo mokonzi bule apesaki biso na libondeli ya papa mokonzi bule papa Diange na kontima na commentaire oyo tata pasteur apesi volet ya mibale tata mokonzi bule apesaki biso 2 chapitres tokotanga ngo pe tokopesa commentaire moke
mpo te tozala na boyebi. Chapitre liboso apesaki biso ezalaki Amos chapitre 8 verset 4 à 7. Amos chapitre 8 verset 4 à 7. Totangi Amos po tokoleka na chapitre ya mibale. Na Amos chapitre 8 verset 4 à 7 balobi la biso boye libebi na Yerusalemi ebelemi boyoka oyo bino bato bolingi komela bajangi mpe bojali kokweyisa babola na mokili ekolobaka bino ete sanza na sika ekosuka tango nini ete totekisa loso sabata mpe lokola ete tomonisa masango koyeisa mpe efa moke mpe sekele monene kojimbisa na bipimeli na bojito na bokosi na kombo na tata na mwana mpe limu santu. Bon, là, 642 versets, on va pour gagner temps. Et to somba mobola na palata mpe mojangi mpona sapato mpe ete to tekisa mpumbu mike na masango. Yawe akati ndai na nkembo na Yakobo ete solo na kobosa na moko na misala na bango te. Tozongi na Jérémie chapitre 5 verset 1 à 2. Jérémie chapitre 5 verset 1 à 2. Mutula mukanda balobi masumu na Yerusalem mpe Yuda botambola epai na njela na Yerusalem botala mpe boyeba boluka mpe na njela minene na yango soko okomona moto ajali oyo asambisi sembo mpe aluki solo ete nalimbisa mboka yango ata bolobi ete Yawe ajali na bomoi nde solo bakati ndai bobele na bokosi na kombo na tata na mwana mpe limu santu. Ndenge tolobaki ete volé ya liboso ya libondeli ya papa mokonza bule na commentaire ya papa pasteur asili kopesa biso na ba chapitre mibale mokonzi ye moko apesaki biso bateme na yango. Thème ya liboso ya Amos chapitre 8 verset 4 à 7 mokonzi alobi lokoso ya bato ya mombongo ebebisi mboka. Lokoso ya bato ya mombongo ezaleli mabe ya batekisi ya biloko awa na Yerusalem ebebisi mboka. Biso bato ya mombongo tozali konyokola basombi to bakliya na biso tozali kobebisa mboka ya molimo santu Yerusalem ya sika. Biso bato na mombongo tosepelaka te na mikolo oyo eza mikolo ya mobeko kuna na bayuda balobi na mokolo ya sanza ya sika sabata. Biso awa mokolo na mobeko ezali mokolo ya yenga mpe mokolo ya misato to mercredi parce que wenze ezalaka te na bakan. Alors mikolo wana indisposaka biso bateki ya Yerusalem pamba te tosimbi mosolo te toteki te tozalaka na esengo te. Omonaka lokola mikolo wana esengeli elongwa na calendrier ya lingomba mpo ezali kozangisa biso kosimba mbongo. Kuna balobi na biso ntango tozali koteka kefa moke sekele mwingi, c'est-à-dire biloko moke metalo makasi ndenge ezali komonana awa na Yerusalem. Nkolo ya Yerusalem asepeli te. Toke na ndakisa tozali koteka biloko talo makasi
me biloko moke ndakisa tozwa kosomba kwanga okofongola kwanga makasa ebele me kwanga moke ndenge balobi awa kefa moke sekele ebele quantité moke me mbongo talo makasi tozali konyokola baclient to basambeli oyo bamataki na Yerusalem tozali kotekisa Thomson na mariage client mundimi awuti na ndako aza na 1000 francs alinga somba kwanga alinga somba Thomson abi po somba fo somba Thomson avant somba Thomson fo somba na kwanga pe la programme nanga ezaki bongo te musolo nango eza muke mais ozali kotekela client wana Thomson na kwanga soki te akosomba azwa te akolia te ezali tozali konyokola wa pèlerin yango wana nkolo ya Yerusalem asepeli bongo te po te to biso toyaka awa na nkamba ba pèlerin to biso nyonso toyaka na nkamba eza mpona kosambela mpe kosala mosala tokopesa maboko mpona botongi Yerusalem yawe akati ndai alobi akobosana bizaleli mabe na biso wana te bizaleli mabe oyo tokotisi na kati na Yerusalem yawe alobi akobosana yango te bon soki akobosana yango te c'est-à-dire na nsima ya nyonso kosala soki olongi na jugement mais soki ozalaki moteki likraka ya suka ekozala na lolenge ozali kotekela biloko na Yerusalem mpo se nkolo asepeli na yango te biso bateki to bino bateki na Yerusalem bolingaka koganye mbala mibale ya yambo kuna epai okende kosombaka biloko na bamboka okokitisa talo ya biloko ya mama moteki kuna na mboka bapretexte ya biloko yango ezali mabe ekoli malamu te talo eleki makasi olingi okitisa ye makasi mpote yo ntango koya oganye eloko yo somi na 1000 francs soko ya opanzi yango ozwi yango 4000 5000 francs Proverbe chapitre 20 verset 14 bateki nyonso bazalaka bongo liboso ya marchandise akopesa bakommentaire akolakisa eloko eza mabe mpote ntango yo kotekela ye okitisi talo ye ntango koloteka kuna aganye nkolo alobi akobosana likambo wana te ya lobi eloko eza mabe me na calcul na eza kosepela mpote ayebi ke mileki ezali kuna na kati mbala mibale bateki balinga kozwa ntango akoya na biloko wana akomi na zando kuna na wenze ya ngombe azali koteka yango sikoyo baclient tant client alobi eloko oyo boyabi te baba yo oyebi te transport emati moto banda wati kuna ezali talo makasi oyebi te bamama na mboka kuna bamatisi biloko talo yo olingi nga nazwa perte batata bamama bateki na kati na Yerusalem biso bandimi toboyi perte bo nani alingi azwa perte sikoyo donc perte sikoyo tozotinda ngo epai ya tata mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba po biso nyonso tomataka mpo na ye mpo na kopesa ye maboko na mosala lokola tosali ndenge wana ngai mutu nayaki nasalaki programme ya 5 mois 6 mois na mosala lokola mbongo ezali susu te soki nale transport ekozala nga mpasi mpo na kozonga esengeli na ekurte mikolo na ngai awa na Yerusalem mpo na kosala mosala po te moya kolia lisusu ezali te ifo nde nazonga donc perte oyo biso tozali koboya donc tozali koandose yango na mokonzi ya lingomba mokonzi ya buli akobosana mabe na biso wana te biso mosusu ata ozali koteka malamu me maloba mabe tozali kobosanaki tozali bandimi biso nyonso tozali bana tata moko bana mama moko esengeli tosala na esengo ntango ozali koteka client ye maloba kitoko parce que toyebani tozala bandimi biso nyonso presque na nkamba toyebani bilongi ata kombo te mais ezali komona na bongo te tozali kobosana kibondimi na biso mpona koteka mpona mombongo ezali bongo te tokobosana bandimi te parce que mondimi yenda azali mwinda akolakisa bizaleli malamu partout oyo esika ye akokende yango na ntango mosusu ozali koteka ozali kokweya ozali koluka bandoki nzoka nde ndoki eza yo moko o
bato mosusu bakoloba mabatoke losomba kuna nalinga kosombela mama wana te maloba na ye ezali mabe nakoyebi toyebi toyoka yango nalinga kosombela mama na biloko kuna te parce que mama na maloba na ezalaka mabe nzoka nde ozali mondimi maloba no ekozala bongo te esengeli tobongisa maloba molobeli ya bana na ye nkolo ya bana na yo bamataka mpona komona ye asepeli na bongo te na biso bavandi na bateki to bavandi na Yerusalem na bizaleli mabe. Proverbe chapitre 22 verset 22 à 23 ye moko azwi le devant lelo papa bantango que son âme repose en paix avec lobango papa de la ville ya sikawa lobakago mais changement ezalité lelo ye moko nkolo musala nkolo mboka azui le devant pour na bana na ye ali ko mona to ko yoka subilo kwa na te biso to ye na Yerusalem to uti bipai na bipai to mati na Yerusalem to kuti bakolo mboka boye bafandi na mboka Yerusalem bito na nzunga bazali ko tosa bokoko na bango ndakisa awa na biso tosombaka koni te totekisaka manga te manioko mobeso totekaka te batondolo totekaka te biloko belele donc bazali ko respecter bokoko na bango pamba te bazwaki elaka ete bokoyama mabota bakoya ebele bauti epai na pai bakoya kosambela nkolo awa na ngomba ya Sione na ngomba ya Yerusalem omoni lipambulo ezali na kati na mboka awa tobebisa yango te mabeleza makasi solo me biso tosalaka bilanga to manioka tozozwa yango kaka kuna pondu tozozwa yango kuna na mabele wana ya makasi nzambe apambola yango po tozali korespecte baconsigne oyo batikaki na mboka oyo me biso tozali koya tozali kobongisa yango bongo te alors esengeli na biso tobongisa yango mpo ete tokoka kozwa lipamboli na biloko na mosala tozali kosala azali koatire sur attention epai na biso solo kotekisa eza mabe te parce que faut tosala bacotisation toparticipe tosomba savon tosibongo na bongo me ntango tokozonga na bamboka na biso elongi ya mokonzi abula à travers biso bakomona yango ndenge nini afongoli baformation ebele ezali na kati na mboka na biso toza na école biblique toza na kadiabola kuna toza na coupe couture hôtellerie banani ebele kuna ezali kuna tolona tobokola awa toitolanda communauté ya koyekola kikongo mais baformation na nyonso kokei na kati kuna bato bazali te me biso nyonso oza na momongo toyebi bamboka nyonso ya zunga toyebi mbanzangoyo toyebi ntimansi toyebi masangi toyebi kodia me ntango tokozonga soki kokota ezalaki kobima mpe kozala ntango kobima mombongo kuna qu'est-ce que tu vas reporter là-bas comme un plus oyo ozwi na Yerusalem esika oyaki epai tata mokonzi ya bule esengeli na biso solo tomikanisa po te likambo wana ezala na biso makanisi chapitre mibale natangaki Jérémie chapitre 5 verset 1 à 2 ye moko apesi biso teme alobi Yerusalemi etondi na bizaleli mabe batata bamama biso nyonso bavandi na Yerusalemi boye ezali malamu te tolandi premier volet tata pasteur alobi soki biso tokoyeba tokososola tozali liboso ya nani makambo nyonso tozala yango de esi esilaki nango kala teme ya apesi biso te Yerusalemi etondi na bizaleli mabe batata bamama nzambe na texte totangi alobi bokende botambola na mboka botala botuna boyekola bomona soki mayenga na lobi na bino ezali lokuta ndenge apesi biso la texte wana totangi botambola botala soki moyenge me nazali nalingi nasala likambo na kobikisa tozwa likambo na sérieux batata bamama ntango nzambe akutanaki na Abraham na se na nzete na marme na masolo na bango mpona akende na Sodome Abraham ntango ayebisaki secret Abraham intervenaki intercédaki
atuni golo soko kuti siko batu zomi ko boma soko kuti batu abiso ki kuti batu bitano ko bimisa bango bo batikalaki solo lota bimaki na bana na ye ba nyos batikalaki ko bakufaki do soki nkolo tindi biso to luka to mona soki to mona mutu moko ako bimisa ye me biso to ko tikala e ko sana biso pasi ezala bongo te lokola ezaki na Sodome parce que bango bayebaki te mais biso bayebisi biso esere la biso toyeba makambo nini ya mabe tozali komona na Yerusalem. Nakopesa wana bavole mibale vola liboso mpona biso baye tovandi baye tokuti na Yerusalem, biso nyonso tovandi nzinga Yerusalem, biso tokomi na ezaleli ya bilandalanda, tokomi bakopiste. Donc tozo komona eloko tozo koyamba yango kaka na monene ndenge wana sans koyeba basuma na yango. Dimanche bato bayinga beti toyenda kwa Nzambe, dimanche ba jeune garçon bazu balati ba culotte bake koluka bake quelque part bake ko beta bal. Bizali wana ko mona yelo célébrité. Tozali kolata ba pantalon soki ndenge nini wana parce que tout le monde a la télévision, tout le monde a la moutoyaki. Manefu suki coiffure boko suki boko boko begango tolo na to boko la. Ba jeune ba so yebango coiffure bozo tolo mutu coiffure boko mina ngo tolo na to boko la. Ah bon? Tolo to boko la donc zambo to salongo kuna na nzalabula ya ngote ko mina mitu na biso. Batata ba mama to sa ko minyo ko la courir parce que biso no so leka ki na nzela wana. To l'attaque pas téléphone, to va chemise centrée, sous qui n'a biso bozo tchaki si biso de frisa qui a una pen show. Mais les lois sont salama sous bon côté. Mot des ali koleka. Mais les bosso ça kokende. Est-ce que ça là? Tant on comme on a 50 ans, on salaka quand des mois. N'engue ni ne ko vivre parce que bon pesi biso opportunité, ya ngoto sali ko sénérité, on a biso ba itokuta kiao. Biso to kota to kozala na chômeur te to kozala na mutu yekoli eloko te parce que ba formation no se zakat na biso aw to yaki maboko pa me foto zonga na eloko alors biso ba yeto kuti awa siko to tikala ndengwana soki awa to bongisi te to ko bongisela wapi na Kinshasa place centre ya nani ezali la pesa bino exemple moko tanzo tanga n'était ça la Kikwiti Baïsien baba baza opesa biso cours. Tozaki na camarade moko mama haïtienne alinga ki mingi garçon komone Tony. Abongiseli makamutu akedene na poto. Mwana na biso jour ayaki ne po ba kene na ambassade. Tony alati bilamba ba boucle tout ça ensemble moko jean ya compliqué. Tanga komika liboso mama na talia boyebi oh habito okede sute to okede mokolo mususu akende ki susute alobi na biso wato tikala ki abi awa na Congo azali ko se comporter boye bongo tanga okende kuna place bilamo eutaka akozala ndenge nini soki awa na nkamba ozali ko sala bongo so okende Kinshasa oko vivre ndenge okoma nani volé ya bibale eza pona biso baye tozali koya toye awa toza koya to matina Yerusalem pona kosala mosala biso baye to bimi bilombe to kopesa nkolo maboko tozali lokola bana Israël tan babimaki na mokili na Egypte bazali kokende tozala Lévitique chapitre 18 verset 1 à 5. Lévitique chapitre 18 verset 1 à 5. Nzambe ayebisi Moïse yebisa bana Israël basala te mayebaki nukokuta kuna na Kanana basala bongo te bamekola bizaleli wana bakokuta na Kanana te basala pete mayebazali kosala na Egypte basala ngo na Kanana te bokosala kaka oyo ngai naza kotinda bino. Donc biso lokolo toye awa soki tomoni etamboli mabe to ye ko to mekola yango te parce que yango te biso yelaki awa
oyeba eloko nini memaki yo awa eloko nini memaki awa procédure osalaki ndenge nini po koma awa pona nini olingaki kotika kuna pona koyawa est-ce que otikaki kuna koya pona kosala aventure kosala makambo ezangi ntina te donc oyaki awa te po ye kopesa nkolo maboko pona kotonga Yerusalem kozala ambassadeur ya famille na bino donc esengeli kobosana likambo wana te yango biso nyonso sikoyo tokosala kaka oyo nkolo mboka aza kotinda biso mposa na ye tolandi yango na nani papa apesi biso ndakisa awa mposa ya tata mposa ya mokonzi ya bule mposa na ye awa na mboka Yerusalem toyelaki makambo mibale misala mpe kosambela de la ville alobaka te na mabondeli obamoni yo te na misala bamoni yo te mais à 4 heures du matin vous allez déjà na nzala bula na bilanga est-ce que yango yo yelaki yango tobite Yerusalem ezali ne mokonzi lingomba nkamba lobi nini so bobi nkamba lobi nini nkamba nyusu mutelobaka te mokonzi lingomba mokonzi bula nde mutalobaka yende Yerusalem olo kufana na Yerusalem ezali bolingo bibale bolingo ya yo moko ndenge za komitambusa ndenge elingi yo na makanisi na yo na motema na yo ozali kosala kaka posa na yo bolingo na yo ndenge wana yo vandeli na Yerusalem molingo mibale na Yerusalem ezali bolingo ya Nzambe komibosana ozali koyoka kaka nkamba lobi nini programme nini lingomba pesi yango nde tokosalela batata bamama okanisa teke lokola tokoti na Yerusalem neto kokota ya Yerusalem yango yo te kokota ya Yerusalem ya solo tango tokokoma na suka na liwa tango tokokoma na premier porte soki tokozala na accès kokota na Yerusalem awa mbanzele za ebele na Yerusalem kokota ndenge lingi yo mais na premier poste est-ce que bako délibérer biso tokokota na Yerusalem biso yango na tomonaka ke so tokomi na premier poste batangelaka biso mibeko na basurveillant ezalaki bongo na Yerusalem ya kala Deutéronome chapitre 31 verset 11 Nzambe ayebisi Moïse esika na kotia kombo nanga ntango bana Israel bakombanda komata na esika wana otangelaka bango mibeko yango na tango tokota na premier poste batangelaka biso mibeko ata tolembi batangaka yango po toloba te ke biso toyokaki te ntango batangelaki biso mibeko batata ba mama na tangi yango lelo lokola histoire parce que na tango na mokanda ekomi histoire mais to posa na teke balakaki biso teke miala mibale koza toyebi histoire ya kimiala liboso ndenge bapanzalaki kimiala mibale kozala babeli ya kala evanzalaki mpona kozanga kotosa mobeko na Nzambe orientation ya Nzambe sika babeli ya sika yango etongami awa na nkamba Yerusalem ezali mboka bomoko source ya commandement ezali moko yango biso nyonso tokofukama mpe tokoyeba iyo mpe tokosalela yango tobosala teke surprise ezali na telebi wana na koba tata mwana pe di muson tata muli muson. Merci papa pasteur Bokeno Mvanda. Na komba tata mwana pe tata mola molimo mosant tolandi pe toyoki oyo balobi na biso eza na kati na Bible mokati ya mbila koye na tongo apesi mayele oyo bakomata na pokwa oyo batangeli biso esalamaka ntango ya kala biso tozilango mayele pamba te kamba ebengami Yerusalemi bato nyonso baza kolanda Yerusalemi alobi nini kamba alobi nini oyo bato bayaka na nkamba batalaka biso makambo wana nde yango batangeli biso Amos na Jeremi oyo
biloko totekaka bato bazoya na mbongo ya moke mbongo ya mingi ezali te soki tozokomatisa ntano bato wana moya basomba ezali te moya mpe ya kolia ezali te yango tozosenga ete oyo tozali koteka tala nanu ndenge kilo toza nango na kamba na bato ezalaki moto afongoli kwanga ale atondi eloko nyonso kasomba ale atondi kama wana botalela biso yango mpe soki bomonaka mosala papa Mbenza asalaka yango kaka papa Mfuma Mbanza azalaki kosala bilanga partout mpe soki bato baye ozwi mosala te kende kaka lepa ya papa Mbenza misala eza ebele lelo tozomona neti likambo ezali te me makambo ezoyela biso ya makasi oyo kozala mpona nini likambo ya tata Nzambe biso bato tosimbi yango tosimbi te oyo bapesa biso nde yango wana totalaka kasi soki babotoli yango ekei biso tozala na mpasi soki tobombi tosimbi yango moye babotola yango ekozala te jeteki kimia na mboka kamba Yerusalemi kimbela biso nzembo wana ya kimia wa mboka nkamba ata uye na baproblème ndenge nini uye awa Nzambe akoyokela yo baproblème na yo esili kasi soki mpasi ezoya kaka wana elakisi tozokobebisa
bolingo mibeko misala omokangamba Yerusalem misala Merci, Jeteki. Boranda. Koreki, Yonzang. Oyo soso tuzo salela ngo etikali muke. Tala ndenge Yerusalemu kozala. Yango tozosenga kimia na mokili mobimba, kimia na Afrique, kimia na bamboka nyonso na ba RDC, kimia ezala. Nzambe apesi biso likapo ya monene toza nango, tozo koyeba te, tozososola te, tokomi na mpasi biso makasi na mabondeli. Salela yo,
Merci Koreki, merci Faki. Ba tata, ba maman, ba jeune Équateur. Awa tuzali na kati ya ndako ya Nzambe. Mozole yango wana. Oyo tobengaka kingo, bino nde bosalaka kingo wana. Bokutana na papa Mbenza, po tozobongisa kingo wana, po bango nyonso ndenge tozalaka na kati ya ndako Nzambe. Ye moko papa Kimbango, mama Mwili, naba papa, naba mama na biso, tozalaka na bango awa na kati. Kingo nde esangisi biso na bango. Toyokani Équateur, alaksi bino likambo kosalela papa Mbenza kolakisa bino nini esengeli bosala. Bandeko na biso bakenda na Canada. Nasenga bino mutuka. Soki bosombi botindela ngai pole le 6 avril tokoyamba bapa ebele awa na nkamba. Esa esanga mpona ba déplacement. Tosilisi na nkombo ya tata mwana pe tata moli mosanto. Amen. Bika twakubikeno moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa sedito wanzambieto mukumbwa se mwane tata mwanda velela mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Solo mbete batata pe banamo bandeko batali pe balambi ya radio télévision Tumbangis to tonkamba wani salami ya sika to zalima esengo ya koyeba bongo kozala bino pe tokoyeba bongo na kokabola mai monso nauti koleka bongo te ya tempelo solo batata mpe